bongo. Gentini Ngobila azwi mbongo 500 000 $ asaleli yango sortie officielle. Ya parti na ye. Mais tout mona bovandi na bino kimia bo soutenir bazo ya kopesa bino bambongo na bandako na bino bazo vivre meza na batu moko boye bazo souffrir. Motamini sa transport asali nini? Lokota mboko swango. Ye asali nini? Oh tika. Bino botondi pe topesi bino mbote na bandako bisika bozwami pe ndenge bo mesani kolanda biso na Congo France Télévision. Lelo toyeka kana mutuna moko yango tolingi totuna bakinois bazo mituna mbongo na hôtel de ville ya gouvernement ya Gentini Ngobila ekei wapi. Pour en parler, je suis avec mes invités, des habitués de mon plateau de télévision, Héritier Ilunga, coordonnateur et mouvement société civile Zéro Voix dans ma province. Bonjour Héritier. Bonjour. Les gens la monnaie ont kanda les sous de plus en plus. Ogombi ma chemise ya maboko tout ça. Les loto yo kolobela ki moyibi oyo ya bato ya pouvoir ya union secret oyo balingi batia en place na ville province ya Kinshasa oyo Gentini Ngobila azana esprit de mort moko boya depuis dossier ya Yumbiti lelo et si la kate ti lelo na banda ko kamwa mutu mais makama mbongo eza esprit de mort on va y revenir. Oni mutu déjà soka zana mabe la taille makamonyo so ko banda ko sala ko banda ko simbaka ati. Merci. Na ya Mbappé ko débatteur na yo na ngambo na loboko na nga ya droite nous en maître Germain Kala, la communicateur de l'Alliance des jeunes patriotiques pour l'émergence du Congo. Bonjour maître. Bonjour mon frère Nestor, je suis très content de vous voir également en forme. En forme, oui. Oui. Ensemble avec mon frère Héritier, je suis également content. Je salue nos téléspectateurs, chers internautes, sans oublier le responsable de ces beaux plateaux, de cette chaîne qui a accepté oui, les boss, c'est Didi Dipumba, qu'on vous salue depuis en passant comme ça. Alors, merci beaucoup, merci de répondre à l'invitation à Bisso. Problème est ça, awa. Et ça, la capacité na mboka na biso. À tout le temps, bozoka information kakao, mbongi bungi. Dernièrement, on a vu la communication et l'équipe, préoccupation honorable Peter Kazadi, quand Konde a adressé na Assemblée provinciale, à tout na mbongo na hôtel de ville qui wapi héritier. Est-ce que sentiment ni nous allons à chaque fois que nous allons mbongo bungi, mbongo bungi, mbongo. Est-ce que comme mode de gestion il y a finalement il y a autorité na biso? Omoni lorsque ozo critiquer bato bazo konza na yo pusani pembeni te okubanda kuluba makambo moko boyi. Omoni bato ya IDPS tabayaki na Gentini Ngobila za mta IDPS te dans un premier temps. Zela. Oui. Bato ya IDPS tabayaki na pouvoir banda ko kanisa ngo ke da république délimitée, république de Kabeya ka mwanga, république de Mbujimai. Mais o za république démocratique du Congo. Hein oh dans bateau ba change c'est que doit ba bundela mboko hein ba Emery Patrice Lumumba oui ba musée Laura Désiré Kabila alors lorsque vous ba tout mo boye sans c'était ba bundela pembo kate ba tout mo sans septembre ba banani ba diriger biso na minute oh toi aussi ba on s'en a bisa yote est-ce que oui que yo yena ba papier honesto na zana ba preuve ba détourner mbongo ebungi dites-nous un peu na biso que incompétence ya ba dirigeant congolais ndewe zo sala ke ba détournement na biso ezala ya makasi koleka vous imaginez batu basali 3 ans ba détourner koleka batu basala 32 ans na 18 ans vous avez ba preuve na banda kotanga yo ya otanga na misaka programme ya 100 jours batieli biso procès nouvelas na chaîne nationale résultat bato bakema makala bazongi sata infrati j'ai la francophonie 38 millions de dollars bato oui c'est là qui reporté parce que ba travaux c'est là qui toké na tile gelou ba comme ici ba garde des républicains ba comme ba recevoir ba tunga mitu ka présidence wapi na kabeya ka mo oh ouais mais c'est là qui circonstances c'est là qui bien bon mon chef bima qui avant président kende kuna tolongo wana mbongo bima qui bon sanzela oh ya tile gelou bazela nyoso ambujima c'est dans le programme na projet tile gelou batongaki wapi tolongo wana toye na dossier est-ce que les travaux sont en train d'être faits là-bas ah papa tokende kuna kuma na sima kambo wana balobaki yazana kacha projet ndo basali la kote mbujimai tolongo wana Kinshasa 0 tout basali wapi gratuité de l'enseignement lobaki quand les travaux sont en train d'avancer état normal lo batiela biso na est bande ko na biso bazokufa état de siège état normal. Et si comment nango état normal parce que état de siège ko ko la boité et si comment nango état normal après na zo bisa obwe ti premier mandat Félix Tshisekedi et kosi la guerre wana enani état normal wala batiaki et ko zala kaka bongo bakolongola ngote pona likambo etali musolo ya ville province ya Kinshasa mais c'est Gentini Ngobila la ba information tozana nango ba utiliser na sortie officielle ya ACP
Na stade de martyr. Na stade de martyr, 100 000 dollars à transport. 100 000 dollars. 100 000 dollars et na transport. 400 000 dollars et dans la mobilisation. Pour battre baya wapi na martyr. C'est là que je vais expliquer. Après 2 jours à lancement officiel à partir à M. Gentini Ngobila, Babouki, bureau ya ministre ya finance, ya ministre provincial. Ya ministre provincial de la finance, baibi 500 000 dollars. Mbongo ebungi. Mbongo ebungi, oh baibi. Et pas bamibi. Bamibi yango na ba police ba kengelaka bureau ya. Alors je reviens vers vous s'il vous plaît, Pemana Mouké, maître. Mais comment est-ce que mbongo ya bongo ekozala na kati ya cabinet, na bureau à Moutou? Et c'est comme une banque finalement? Vraiment, dès que journaliste, je sais que très souvent, j'ai toujours parlé pour un dysfonctionnement. Français, lingala na noa, pour bakino balanda. Balanda bien. Makambo mingi pour un dysfonctionnement. Il y a des membres du gouvernement, gouverneur Nabiso, député. Tous les qui se pélatent dans le comportement, ça la biso de temps à autre. Mais ça n'a pas iba. Tout bien que miibi détournement, les termes ils couvrir un peu bien. Miibi yamboka. Bazo iba ko iba misolo yamboka na biso. Et ça comportement moka malamu et puis ceux qui ont remarqué miibi oyo babimela bazala ressources babolate. Aza déjà moibi aiba kala azo continuer ka ko iba. Pour avant moibi ya solo aza na mbongo ebele. Voilà pourquoi na kati ya mboka oyo nazo condamner d'abord gouvernement Samalukonde. Bazo sa musa malamu te. Mbongo ebongo na gouvernement. Ce qui le lo, mbongo eza gouvernement provincial oyo tozo lobela awa ce qu'il faut to ba makambo ya Gentini Ngobila et consort. Eza juste ce sont les oiseaux de même plumage ba ebani comment misala ba salaka. Yango moni ndeko nanga tu kolobaki. Na concert au batu ko bete pas Gentini Ngobila na stade de martyr. Ezali concert. Mbongo ebimi. Ezali sorti officiel ya ACP parti politique na ye. Officiel ya parti politique. Ezali concert. Na biso ki ba beti concert na stade de martyr. Mbongo ebimi. Mbongo babimi saki o asalaki ka toni sa stade de martyr. Ya munde sali ki le loba lobe ba yebisa biso ke détournement ba yebi mbongo boyena bo bazami yibi. Et là tozo senga na gouvernement. Soit le constat appel tozo lancer na gouvernement. To kuma na niveau oyo to mobiliser population jusqu'à tel point que biso moko to geti na gouvernorat pour na ko revendiquer ba droit na biso parce que total na miso to monique baza na motema ko sunga mboka te ba mesana ko yiba ndenga zo yiba ko yibisa pe mwana ngai tala ndenga ba yibaka basala ka boy mais ba moko to zo mitu est-ce que pour me moyibi a solo Congo il faut qu'on modifie mentalité. Ou bien, ils parce que bateau bazana bozuité, ceux qui bâtissent place moko bozué zali. Mbongo wana kule kinda koluka. Mbongo wana ezambongo na yo, ezambongo na ngai. Ezambongo na ndeko héritier, ezambongo ya contribuable congolais. Mbongo na biso ezotambola mabe. Bazala ko yiba mbongo na biso makasi. Tozo mituna. Tozo sengi na appareil judiciaire. Baye bakota la biso likambo. Ya mbongo oyo bazo yibisa biso keno ebungi. O bakenda soki balinga bakotisa sac na banque. Ndengo ndeko na biso héritier auti koloba batela biso likambo ba bayena na mbongo biso moko sikoyo tozomona ke na IGF bazosala musala malamu. Alors justement oui finalement IGF etake kosala banquette na ye pas ministre a constaté que kimuibi ya makasi ya gouvernement ya Gentini Ngobila ezali aibisi na ministre a suspendre paiement. Alors, puisque na kati ya préoccupation ya honorable Peter Kazadi azoto no abi malgré interdiction ya IGF qui a ordonné sortir à fond wana c'est ça monsieur Gentini Ngobila soko tangi wana na réponse ya ministre alobi abi sur autorisation il y a l'autorité compétente qui a signé le chèque. C'est le gouvernement en place, le gouverneur, non? Mais c'est Gentini Ngobila. L'intention est allée nini pour l'intention est allée parce que pour préparer sortie officielle à partir naie. Mais Babroui a sorti un bon moment après sortie officielle. Après deux jours à sortie officielle. 2 jours après, oui. Le 28, le 30, le 31 dans le dossier bandit. Après il y a Kozwambong. Et tant que basi va interdire bango Kozwambong te pour pas foutre l'administrativité. Ta inspection générale des finances est boy. Mais si Gentini Ngobila a commis Mukanda,
a signé taba yoki ke na banque centrale mbongo ekoti 4 milliards ekoti na banque Gentini Ngobila a signé chèque il y a 500 000 $. Bakei na banque commercial banque de kosala ni banque ni ezaki banque ni eza soki ka banque so biyak so banque mo eza wana banque awata tanga ezali bake kuna bapesa bango mbongo bato ya banque bayebisi bango no IGF elobi bozwa mbongo te bazwi babengi nini IGF bainspecteur babengi bayebisi bango no soki bongo bopesa bango mbongo bakende na mbongo me basala nini bafuta te bazwi mbongo batiango na biro bango balobi soi-disant c'est le makambo ya ministre parce que makambo ministre banda koloba eza lukutanga nazalaki na assemblée provinciale otala kaka elobeli ya ministre omonika muto azokosa ya solo sinazobisa yo otala la sincérité te na oyo azokosa bakinois mais sikoyo ake na mbongo wana avandi nango alali nango akoyoka lukutana bango alobi ezalaki 15 sac na ndambo ya bambongo ya franc congolais abi ezalaki 15 sacs 500 millions de $. Ezalaki wana mais ça c'est beaucoup d'argent siko ndenge ezalaki wana te 10 milliards de francs congolais 10 milliards 10 milliards de francs congolais sikoyo na mbongo wana ta komi nango na biro aebisi IGF soi-disant parce que eza lokuta alobi akomeli IGF po ya sala paiement IGF ebisi ke kosala paiement te bainspecteur bayebisi kosala paiement te tika mbongo wana ka bongo ya zwi mbongo atika yango na biro ya nani ya comptable parce que mutu akenda kozwa mbongo na banque eza comptable comptable azwi mbongo atie na banque atie yango na nini na biro na ye ya asali nini akei samedi basalaka te dimanche basalaka te arrivé lundi na tongo na lukuta ya ministre alobi o babengi yeke babuki biwe pa ba policier bayibi mbongo basali nini baki eza lukuta yo babuka bureau bakota kango buka to ba babuki eso yebi na Congo makambo ndenge salamaka. Alors maître, vous avez suivi maintenant quel est est-ce qu'il faut-il déférer Ngobila ou l'inspecteur à la justice pour que la lumière soit faite sur ce sujet? Oui, premièrement, on s'est payé d'abord que sujet où il y a vraiment à l'ordre du jour. Ngobila, nous avons la population mingi. Ceux qui n'ont pas ça, la moins rétropédalage, moi mouké. Ngobila faire souffrir population dans marché Zand. Et là, on a un marché Zandouté. Bon, on a kenda wapi, gentiment Ngobila, toujours tout na bon kenda wapi, Ngobila baka. Yo, autour beta concert non nani na stade des martyrs. Bato abetelo mabo ne to lycée stade zo kazan ngo a moyibi, okenda ko iba mbongo na biso, obetisi un concert, après ko yebisa biso ke non, ozo sunga Félix Tshisekedi en rien. Oza vraiment moyibi. Ngana ko senga ka ba interpeller Ngobila par la justice, qu'il puisse d'abord nous dire to ko lingate ke ezala scénario azala interpellé et par après dossier na ezana culsis etambola lolinge sengeli et la procédure normale jusqu'à tel point que Ngobila azala jugé et condamné procès na ezala public dossier na ezala vraiment télévisé toli que ezala leçon morale non seulement que ba okangaye on sait que l'état a ordonné mesure de saisie tina kati ya patrimoine na ye pour nous saisir bambon azana ba compte na na ba banque bazon c'est na trésor public parce que ba mesa na temps bazon tangela biso ba millions yoko ko mona neti aussi ba d'abord $1 million na maboko na yo ko mona ndeko ko sala na vers 1 million ka ya pamba osimbiango na mona ngoka na mona ndeko biso to mona ka na TV ndenge ke ya katame azo mesurer pe mona na ye molai mais bango ba mesa na ko iba 1 million ta 2 millions. Donc, pour na bango ezana bango eloko moko te bazwaka bamongo na babombaka pour na 2023 baye la biso na polo na kepi baye kokosa population ke non voter ngai boye na boye to lingi badon wana te badon ko sa ba pont banini Ngobila azongisa mbongo na caisse ya l'état pour wana eliami na union sauté ndambo alongola sa ile concert ou etikali azongisa justice et l'andela. Héritier, dis-moi un peu, est-ce que pourquoi IGF a manqué rigueur en matière de kobimisa mbongo? Quand même, on sait que bien que Mikolo a lingé tiango tozo ka yeso souté azo le balabasco mingité. Pourquoi lui est-ce qu'il y a une sorte de collaboration, il y a mutu a favoriser pour que ça la ainsi? Non, moi dit ba tout ça ba préparer koiba. Ba yaka na ba makambo ebele. Hein, ça veut dire ba yaka na ba se préparer ka bien non? Ya kolobake soki to raté awa to ko ya na phase soki raté plan B plan C ka bongo
Gentini Ngobila déjà se prépara qui na makambo wana nyoso. C'est pourquoi ngai na ko s'attaquer mingi na monsieur Gentini Ngobila te na ko s'attaquer mingi na ministre la finance. Ya ministre provincial la finance. Ministre provincial la finance. Mais ce qui est à ça là qui a en gros sur base il y a des recommandations à chef na parce que oui c'est total na pour ça que atanga ye parce que c'est pourquoi ngai na se pela na maître Peter Kazadi. Bloc à député ya IDPS. Na musala malamu basalaki nini basalaki mkolo vendredi c'est pourquoi ngana bisaki OK nga héritier na ta parti prité soko sala makambo akomona na ko lubona ka clair la population que sala makambo nini ya malamu eza na bloc ya ba député provinciaux moko ba benga bango dynamique Gentini Ngobila OK ensemble ba député ya MLC à Jean-Pierre Bemba ba député mususu bazalaki ndambo ya FCC basali bloc la bango jour wana ministre aye vendredi ta ministre ayaki na assemblée provinciale mbongo circuler na kati assemblée provinciale bakabeli nani bloc oh ils ont combien c'est là to yala ba information comment na bazui déjà mbongo mais eloko na sepeli na bloc ba député ya nini ya IDPS bazalaki déterminé pour ministre a expliquer mbongo wana $500,000 baidi yango lolengere nini ministre ayene ti atalaku talaka bana leader ya talaku merci na Bikinton lelo to moni ba ministre baba nani ba gouverneur de la ville ya komina ya talaku yokelanga eloko yo Fatibe akomi ko service na distraction parce que autre déjà ko zwa nini $500,000 ka salaire yango sorti officiel ya parti na yo kana maloba ministre alobi taba bengi ngai na ye na bureau na ye ko constater que mbongo ezalaki 15 sacs babuki bureau pa ba policier misatu baibi 15 sacs nyonso ba policier bazawa bakimaki na mbongo bakimi alobi wande baibi sina ba service de sécurité nyonso ba mela kosala nini kolandela dossier wana dossier eza na justice bloc ya ba député Gentini Ngobila babandaki koboya question orale avec débat ministre à répondre la mituna ya honorable Peter Kazadi. Pourquoi? Oh parce que oui question que ministre à répondre dena déjà mutuna biso asalelaki musolo wana e kozala mabe ne bloc ya ba député ya IDPS balobi te il fallait que lelo biso na parlement makambo eza na justice etali biso te parce que justice soka sesizika na dossier wana il fallait informer l'Assemblée provinciale mais ba bisabiso bino ba député ya bloc ya Gentini Ngobila boye bisabiso wapi mukanda oyo procureur asali nini a commis ezo justifier que dossier déjà eza wapi eza na justice eza te ministre akosala nini akorépondre na kilukuta ya ministre ya finance alobi nini alobi mbongo wana eza biso te ngai nazwi mbongo wana te kutu mbongo wana te kotaki na bureau ya comptable baye kobuka bazwi mbongo bakeye nango eza problème na ngai te eza problème ya inspecteur nani ba inspecteur nde bato baboyaki tofuta mbongo wana esala nini etikala na kati ya nini ya bureau mais c'est nani on en quelque sorte IGFP on dirait à ça complice parce que IGF ba inspecteur parce que honorable Peter Kazadi na koluka ipo apesanga lettre ya IGF pour na compléter ba document oyo na yelio moni wana na lettre wana ba komini IGF atindaki bango te wakende kozwa mbongo parce que IGF aboyaki déjà à partir à le 23 mais pourquoi il bango ba kozwa mbongo le 28 et bah, le 26, alors, je reviens vers vous. Maître Germain Kalala, oui. Est-ce que Gentini Ngobila, ministre de la Finance, au vu de sa façon de faire les choses, est-ce qu'il y a la peine pour aider le chef de l'État dans le sens d'améliorer les social des Congolais? Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans une union sacrée, tout le monde n'est pas sacré. Union so baza na cercle chef de l'État bazo sunga nelo azaoyemba devant ro azoyemba Fatibe eloko moko te nyonso wana eza ba flatterie nyonso azosala wana eza bolingo solo te parce que chef alinga bakumbisa ye oui chef alinga bakumbisa ye mais kokumbisa chef na monoko eza kosala volonté ya chef te ko respecter pe vision na été makambo etali Gentini Ngobila na ministre provincial de finance toyebi ki eza déjà ba planter de ba décor nyonso na kati ya dossier au IGF pe aza na part de responsabilité alie mbongo ba union surtout ba ebi façon nini ba organiser chaîne de dépenses. Comment expliquer IGF à l'époque ya nini ministre de l'enseignement Tony Mwaba tant azo linga bimisa mbongo ya prime de paye ya enseignant na fait na maboko IGF a sala intervention a bloqué à partir à banque à la source bon ebimate
tout le monde qui makambo nyonso elekaka na nini na ba salaire na bango. Lelo siko après quelques jours IGF a eu ça non il faut que corriger procédure tout ça là. Mais na époque Argentine ngobila pour na ni procédure wana salinité yake non mbongo ko jamais kobima sans liste ya ba inspecteur de finance ezala wana. Lelo siko tozoyoka bazo monter un truc tout un montage pour na ko aveugler population que non mbongo wana ebimaki à telle heure à un certain moment, comment déjà tardif déjà on se base que ba policier c'était réellement bisomo tozaba na mikete ba bazo landa biso ba kozwa 15 sacs ya mbongo batika 3 policiers après ba kengelango tozaba mikolo faut te réfléchir faire ça ils peuvent faire ça mais ba komema mbongo wana ni parce que bazana mito kate faut mbongo il faut mbongo oyo eza na facilité na matériel logistique moko boye ou ko faciliter évacuation rapide ya ba sac ya mbongo wana parce que en franc congolais 15 sacs et quelque chose ba position ba mema surtout comment yango tozo la nisa dossier oyo vraiment chef de l'état atala na lisu na yi. Pourquoi tu veux intervenir, tu veux bengisa ye? Pour ta la bateau a été mon panzi na que non, bazo aider, bazo sungaye na iloko morote. Ata yembelo nzembo, ata sali soki ndenge nini, ata za camarade non soki ndenge nini. Pour na mboka zonisa mutu nyonso na esika na yi. Pour na likambo dossier oyo, to lingi solution ezwa manakati ya population. To lingi teke mbongo na biso e koma kaka ezalaki autant de millions et bungi autant de millions ba détourner. To lingi koyoka sous terme détournement te. Celui qui est justice, c'est ça la Moussala Nango. Balandela, ministre provincial de budget, et Gentini va expliquer biso, ça le schéma d'abord, qui nous disent comment, Babimisa Kimbongo, c'était à quelle heure, avec quel objectif, et là, qu'on est Salamaki, pour Mbongo, et comme on a niveau à Kobunga, na tongo na ba biso qui a eu détournement. Donc, il est sous français ou anati. Tout le monde est, meka ko expliquer biso, justice a interpellé Bango. Alors, va fournir un rapport, non seulement. Oui, vous plaît, oui 30 secondes parce qu'il faut appeler ça. Merci beaucoup. Va fournir rapport dans la population. Non seulement rapport, ceux qui sont coupables, balandela bango, bazongi sambongo wana parce que baliango non nyo sauté. Ndambo tika na banda kona. Wana c'est loyo bon so batongela déjà banda. Alors héritier, pourquoi yo lobby qui est au côté en contact na ba dossier na ya IGF mais pourquoi n'avait-il pas bloqué sortir à ba fond wana l'IGF? Et dans la qui copie déjà, Jantiningo Bila s'est préparé parce que nous sommes là, nous sommes dans sortie officielle. Ce qui veut dire qu'il y a qui copie na membre IGF. Na bisa qui déjà na ba état de que IGF, moi biso ba tokola na zamba, tokola na mboka, ne ba benga biso ba villageois, biso ba villageois. Ba chasser ba kenda ka zamba, na mbwa, na filet. Atie filet na ye kuna yake côté wana mususu la nini na bambwa na ye abandi ko côté zamba. Ba côté zamba. Soka zo nyamate akozwa tambisi. Non, akoti kuna bandi kokanga banyima bakwenda kokanga mawapi na filet. Nde musala IGF asalaka. Ba brigade na ye wana ba inspecteur wana ba brigade na nde batu bakenda kosala musala. Résultat yaka wapi? Et pas moko na pas secrétaire général ya parti au pouvoir. Est-ce que aujourd'hui na problème na minute to linga vraiment makamboke ya bloc Jantiningo Bila exact bato au moins pour na assemblée provinciale bloc Jantiningo Bila ndezo régner basé dit yeli Ngobila ko nyonso ba membre ya parti ya parti na ba ministre provincial ya parti na ye yoka na ça atangela ba komba ba député provincial basi ba côté la bloc Jantiningo Bila et dit yeli Samba Kolo Keita patience Mboka za député provinciaux nazo bisayo bakomora bango Mboka Kazala ou même ba on se bazaki ba suppléant ba comme ba député ba titulaire ba bandi ko défendre sikoyo ministre mukolo wa vendredi wana est-ce que ministre nazo solo maloba est-ce que Jantiningo Bila a la stratégie moko dans le sens que Azuba titulaire nous sommes nommés par poste ministériel Azuba agent ba suppléant comme c'est bon des députés les bazo soutenir dans sens wana non ba nasi nani Samba Kolo a député commune en scène ba ngona ba honorable Marie Ketia Mutu donc baza na bloc Jantiningo Bila baza na bloc Jantiningo Bila nde bato babandaki ko défendre ministre jour wana te ministre ko répondre te il fallait monter ministre azonga parce que dossier oyo eza na justice. Il fallait justice dans tous la réponse à justice. Nde honorable Peter Kazara tuni bango alobite
boye bisabiso mukanda nini oyo oyo na grand na Peter Kasa dazaka yemoko il n'a pas azalaki na batu mususu bazalaki wana tozalaki na honorable Peter Kasa azalaki honorable Tibala Bala azalaki honorable Thierry Kala oyo zaka batu ide pese bazaka besoin ba infecter Gentini Ngobila non bazalaki na bazana on va faire remplacer bango chez Coco posa na bango ezalaki musolo ya bakinois na bakinois ezala nini eyebana parce que nakino to na problème ya pourquoi est-ce que c'est pas de l'acharnement envers Gentini acharnement comment la capitale to bana komena mai ya forage toza na ebale na biso eza pembeni to la ba rivière le kanaba ville mais to mena mai ya forage ata yo moko to na courant awa mais to vivre na délestage toza na Congo na Kinshasa na capitale na biso mais bazo futa ba journalier place Gentini Ngobila za gouverner 2500 ya nani ya salaire. Alors je reviens vers vous maître Germain. Est-ce que eza façon pour na parce que bloc baza contre Gentini Ngobila na assemblée provinciale généralement ce sont les militants de l'IDPS ou les députés issus de l'IDPS. Alors vice-gouverneur Azape Mutuya IDPS. Est-ce que ça stratégie pour que injecter Gentini Ngobila va faire comme ça Jekoko place wana est-ce que ça vraiment fondé ils ont acharnement. J'ai toujours dit de journaliste il faut que bazolanda biso eza neloko moko te o basali ya complot pona kokoisa Gentini Ngobila komatisa Jekoko qui que ce soit mais biso toujours ba mambo mbongo eza makambo zo oui mais ba ko mimela yango parce que oui tout à fait normal ce que Gentini a moni que mbongo wana parce que pourquoi azolo ba ke mbongo ebongi ebela mbongo bongo parce que tout ça ba to réfléchir eza makambo koloba te ke ba député ya DPS bazo telemina makambo parce que bazo mona clarté eza makambo na biso changu oui ba vient faut battre mais vraiment balendela ye non on a comme l'impression que ba ça la peut peut-être acharnement et puis ba matisa non ce qui ozoloba ki ba osala na système wana ya komatisa eza bongo te na minute to komo bundela ndemboka eza sous makambo mais tout le monde parle seulement que to bundela mboka oui tout le monde parle mais dans le langage de tout un chacun vous savez seulement comprendre que place tel accent exacté exacté au ça l'analyse tout le monde parle ça ba misu ba ça peu silence ba misu yo moko ko ça la façon ya ko ça lecture ya comportement de tout un chacun sinon les cambo zo intéressé biso mingi eza musolo makambo ko bateke o bazo nyamba ko isa Gentini Jekoko mata tout ça là toza na kati ya biloko wana te bo misa biso na ba bo épargner biso na nini analyse wana biso to lingi mbongo wana ezonga emonana lumière to lingi basa biso schéma ba expliquer biso IGF donne fournir aussi son rapport IGF face à la rapport à présenter. Pourquoi il est resté silencieux sur cette question depuis il est resté silencieux. Je vois la lettre A signée depuis le 17 juin communiqué officiel. IGF n'a fait aucun communiqué officiel quant à ça. IGF ne donne pas. Azalami Moutaba, point de presse, il appelle les journalistes pour éclairer la situation. Mais jusqu'à présent, Atikali silencieux. Pourquoi son silence? Héritier, quelle est la prochaine étape l'Assemblée provinciale? Awa tozo zela ministre aboaki ko répondre na ba question nyoso ba député provinciaux batunaki. Pona nini? Alobi ba pesa ye 72 heures. Ezalaki nde kope ya ba député dynamique Gentini Ngobila. C'est pour comment na bureau assemblée provinciale wana. Bureau ya assemblée wana. Nazoe bisayo que pasteur Godin Poyi. Nazoe bisayo que ce sont des traîtres. Na pasteur. Nazoe bisayo à part honorable Marie Keti Mutinga Mutu a défendre ko baki il fallait dossier. Wana mutu na hote boyeri. Na bi azala mutu na problème. Ah, ko bisayo. Na nazala ki présent. Na nazala ki wana. Aloba ki honorable. Oh, ya lobi il fallait au moins soki bureau indimi que mitore to s'impliquer na kati ya dossier oyote. Hein? Ministre a répondre était. Donc ça va kinois na ba kinoise pour nini. Parce que vérité ça il fallait ministre a la nini à répondre. On peut ça numéro na na ko ina interviewer na. OK, ça problème té ata soko ko yata nani mercredi to kutana kuna na 13h. Problème ah reportage ça kuna. Christian Touré tanga programme mercredi. O komona ba bloc ya ba député provincial dynamique Gentini Ngobila. Bambo honorable Mbo. Ba honorable Samba. Kolo bazo boya. Na ba Nembalemba comment il s'appelle? Junior Nembalemba. Parce que tu vas obisa ba makambo mususu wa. Omonike mbongo ya bakino na bakinoise ezoliama. Mutu mususu mona kaeka na télé ka za série. Mutu mususu to mona kaeka na cité awa. Ayeli biso ba polo, ayeli biso 5000. Muibi.
bamutu tokotanga bakombo bakomaka mususu bavie papier mpiana bourgmestre amalu ancien bourgmestre lelo aza question ya nani aza na bureau na bureau batu mabe parce qu'il fallait batelema parce que mbongo bakinoa koye là-bas non qu'est-ce qu'il dit finalement est-ce que vie wana makambo ya sapesi ko azo diriger dans nos assemblées ba débat ko na ndenge nini na bien vie wana sa apologie toujours na moni pe azo sala concurrence na Deniles na mambasa pe aya azo sala na moni te ke vie na biso mususu nani oyo o mususu achoko kota lobby akota ke na nani na teni na kati ya église na wewe pasteur Kabundi Walesa na mona ki ala moni problème zake et ana poussa c'est pourquoi biso toyaki na dynamique zéro voix dans ma province topona banani ya malamu oto koki kotinda po bakende kolobela mais est-ce que tu penses que procédure ngoyo kozala abouti finalement on aura les kino ba koyeba mbongo ke wapi le mercredi oyebi bien que ngai kitie ndenge mutu soki asali mabe na lobaka ke asali mabe ta moninga na zoloba merci na ba député provinciaux ya IDPS avidi na mona ki musala na bango basalaki parce que baza déterminé koloba ke ba ebisi ministre après na biso ke mutu alobaki français kuna azala kité ça veut dire débat oh là je bisa dossier $5,000 na lingala na mettre pite kazadi atali ki avocat na yete lingala azolo bango oh langila ko na ministre yango abandi ko beta langila. Alors maître Germain, vous pensez que actuellement il y aura une suite parce que a déposé déjà plainte. Quelle est la suite? Procureur vous n'allez pas ouvrir banquette alors lui aussi doit attendre que la procédure soit respectée au niveau de l'Assemblée provinciale. Certainement. La première des choses, nous devons d'abord faire confiance à la justice de notre pays. Mais pourquoi depuis qu'il y a déposé copie à plainte au niveau de l'Assemblée finalement? Merci. Depuis qu'il a déposé plainte, Nazolingana expliquez-moi comment on a l'immunité. Oui, en quelques mots, parce que comme dans cette émission. Si qui plainte, il faut se substituer na isika ya procureur. Procureur yo banasiko ko la kisene basala ka musala. Otiki plainte na yo, procureur plainte ezalaka na schéma moko boy. Il faut étambola normalement par voie normale et procureur yo moko ko ba façon nini ya ko organiser ba poursuite. Ce n'est pas qu'on dépose plainte, on va déjà se faire des idées, mais ça dit des jours, et ça 3 jours, pas une semaine. Non, non, vous allez à Kimia, sur côté plainte na yo. Ba force à signature à mon consité. Ba force à rappeler justice té. Ça la justice, il faut être indépendante, justice et ça la musala le lenge sengeli. Merci. Sur ces dossiers, nous devons faire confiance dans la justice en mot canabiso, que ba ko lande la biso likambo le lenge sengeli pour peuple congolais basant la confiance derrière sa justice. Merci. Merci beaucoup, maître. Alors, tu as commis vraiment dans cette émission parce que tu es coquille. Question orale avec débat. Le but débat est qui vraiment constructivité. Et puis finalement, est-ce que vous pensez que mercredi, on aura une suite favorable et puis les Kinois seront parce que c'est pourquoi Biso Tozo le Baboye, député. C'est votre dernier mot? Oui, pas de problème. Oh, député à bloc Gentini Ngobila. Ce qui est de plus, c'est Gentini Ngobila qui est Yabisoni. Soki balobi atikala ya biso nini mais ya biso eza na kati eza nini mbongo na biso pa to futa kampako na ville province ya Kinshasa bali pale ba biso eza mbongo ya population mbongo na yo mbongo na nga mbongo ndeko mbongo abatu ba otala biso problème ezaki ministre aloba clair parce que tabatuni nani a autorisé yo bakangama ko mbongo alobi eza bimaka na chèque oyo signaka autorité compétente olobi kaka zalo ke eza na chèque moko boye signaka il y a une chaîne de dépenses banque tout ça wana yakendaki na chèque d'où fallait ce que chaîne de dépenses wana ezala mais eza utilisé te mbongo eza respecté te na minute oyo c'est pourquoi nga nazo senga na biko assemblée provinciale bandeko boza batu bozalaki eli na ville province ya Kinshasa mais biloko bozo sala botala bakinoa na bakinoa bazo vivre lolenge nini ta bozo tika mbongo ya bakongomani ezala utiliser bongo Gentini Ngobila zwi mbongo $500,000 asalele yango sortie officielle ya parti na ye mais to mona bovandi na bino kimia bo soutenir bazo ya kopesa bino ba mbongo na bandako na bino bazo vivre meza na batu moko boye bazo souffrir mais boye baboye honorable Marie Keti Mutinga, honorable Godem Poi, honorable Tibalabala, honorable Papi Mpiana, oyo Junior Lemba Lemba, bino nde batu bazana kati bureau ya assemblée provinciale yango wana natangi soki ke mbongo wana ebungi kaka
biso bato ya société civile tokosalela bino bamarche mpe bokolongwa parce que tokotika te kimoyibi eza ya komona na boye ministre azolia munoko mpe botiki ye eza lokuta na ye après eloko mosusu tomoni directeur de cabinet ya monsieur Gentini Ngobila azalaki na kati ya nini ya parler oui mais ayaki kosala nini Na plénière. na kati ya plénière ayaki kosala nini bon plénière ezalaka public on ezalaka public siko musala n'interdit pas à quelqu'un il fallait akende na bureau akende kosala musala etange directeur de cabinet siko ayaki kuna na plénière kosala nini omoni ki eza mafia na bango merci Hein? merci héritier après eza kaka ya yete eza neti mususu oyo ya lokuta ministre ya transport asali nini so vie soki mbonzi soki na mbokoso mbokoso ata yo Amos mbokoso Amos mbokoso ye mpe azokosa ya komonana akosi nini susu lokuta zinazobisa tabengisa nga na baémission mosusu héritier pardon yo na ekoki bongo omoni oyo moto ministre ya transport asali nini lokuta ya mbokoso yango ye asali nini tika olobi déjà que tokomi na suka tokomi na suka nga nazosenga tokomi na suka lelo babakisa biso gode mpoi merci tika sape merci tika sape awa eza masolo ya bakino Couleur ebele na nzoto. merci c'est une façon pour lui peut-être d'attirer la sympathie awa toana problème ya mboka merci à tout le monde merci à nos invités merci d'avoir passé des pourquoi comme il est mari de nous est-ce que na clôturer l'émission héritier yo depuis okota epa na se pe koma kaka bo soki bozolobela gentil na clôturer l'émission alors merci beaucoup à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis topesi bino matondi botondi bo continuer kolanda programme na biso na Congo France Télévision quant à moi na pesi bino bye bye voilà.